Hello, ba mama nyonso na ba papa obolingaka la personnalité TV to en tout cas na mawa nyonso na mitema na sur bozu ba vidéo et se circuler déjà papa na biso o amibwaki na 14e niveau o ya kufi bino mo bolani na ba vidéo nde corps na ye ba yeko zwango en tout cas sali passe vraiment na communauté na biso makambo yo ezalaka te tito zo mona ngo vraiment eso sala pasi yango na yeko pesa penza donc na yeko sola na ba mama na ba papa oyo balandaka biso na la personnalité TV ba réagir par rapport ya liwa oyo pour te comprendre te papa na biso na 14e niveau total nanu distance wana papa na biso amoni yango te on te dit que à chaque fois faut to sambela nzambe to sala toujours basi pe ba mibali mingi ba papa pe ba mama ya mabondeli et que ça la bien poto kima na ba situation mususu difficile ko koma na vie na biso tant ba tinde biso ba bi ke papa na biso akufi na problème ya mwasi ndenge ba tinde ki na ba WhatsApp mais to yebi vraiment te problème nini o ezu papa na sopo lelo meme na liwa donc biso to sali ka to réagir kaka par rapport ya liwa ya mutu donc mutu na muta réagir na ndenge na ye ba mama na biso ya de partout et ça ka ya Angleterre awate mais de partout na yambi ba mama pe ba papa ba réagir par rapport ya situation oyo donc bo porter biso rigueur te biso ça ka musala donc tozo lobelaka problème au situation faut sali pasi to mona ki bato bakufaki awe bele bandeko batiki biso kaka pona problème ya respiration na pesi wana na omona Jean-Jacques Doueme na pesi déjà mbote na première dame Lydie Doueme na pesi bino déjà mbote donc place bozwami respiration mais bandeko na biso bele bandeko to bosana te papa na biso onzamba garder souffle de vie na etina makambo mo pepende ezokende nzamba bombi to yebite loko nini penza oyo esali ke papa na biso auta na 14e niveau na bo moto boy to yebite to comprendre na nzambe nde nzambe nemta sunga biso kaka donc condoléances na famille na ye en tout cas ba mes condoléances belé na batinu so balinga chaîne na la personnalité TV na pesi no mbote en tout cas bolanda ba réaction ya ba papa pe ba maman ba réagir par rapport à liwa ndeko ya papa na biso oyo Maurice na ebite so na prononcer comme bien par rapport à liwa na ye ba maman na ba papa en tout cas ba réagir to ki somo likamba boy nanu to yoka yango te to yoka yango nanu te ke papa uti na 14e niveau pona biso ba congolais ezalaka moi rare nazomona merci encore na pesi na Viviane Westwood maboko bank ba diva ya Gimvwama na pesi encore mbote na MBC bazabaka na mon général John Kimbambo nazomona wana Arlette Matoko babili so nzambe babibo partager mamita bio en tout cas emi mangani bo partager image oyo bo partager ba audio oyo ba papa en tout cas esa participation moko bien basali et ko sunga moko na moko kati na biso nzamba pambola bino. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu, maman. Bonjour, non, bonjour. Obendirumi pour ma pour moi si vanda na yo c'est to vivre pour moi si. Bible le biso to so vivre to vivre pour na nzambe. To vivre pour moi na terre, to vivre te pour na ba papa, to vivre te pour na ba maman, to vivre te pour na moi si, to vivre te pour na mibali. So na zo vivre to vivre te pour na ba camarade, so bo yininga bo yinangai. So famille boaka nga bo boaka, so mwasa boaka nga boaka nga, so bana bo boaka nga bo boaki ngai. So pasteur o boaka nga, so ba prophète ba boaka nga bo boaka nga. Mais nzamba o boaka nga te. So ba olinga nga te bo linga ngai te. Eza bana na ngai, eza mobali na ngai, eza mwasi na ngai, eza bandeko na ngai, eza ba parents na ngai, eza ba camarades, ba collègues, ba patron, ba pasteur. Donc tu vivras pour nzambe. Bible on se moque pas de Dieu. Oh mutalo na yango obuka. Omona lokaloni abuka lifelo. Oh loni abuka pena lifelo. Elo ba sali wani za la raté. Bible lobi nzoto amse za temple à Saint-Esprit fait to ba ko batela yango. Nzoto za ya nzambe, esprit eza nzambe nzoto amse peza kazi ya nzambe. Po Bible lobi nzoto amse ezali temple à Saint-Esprit. Oko bomango te so bomi yango za affaire na nzambe. Yemo lo kwa bomi yango za donc nenga za na direct li felo. Soit gagner nini. Leçon ni la pesa malamu. Et à leçon te. Ikola moi si
mutu musu akamsanga mwasi to mobile likola mwasi to mobile likola nana ngokutonga na wiki onikoni miboma to chakaka na mutu nyonso na uta kotanga eza déjà gaffe akosa eloko wana te kosa eloko wana te vanda na onye nzala to kozanga nde mutu ekotinda wana miboma eloko moko te sikotanga mibwaki wana moni siko azwini akei mwasi wana atikali akovive na ye te toyebi ke esalaka mpasi soki ya un problème esalaka mpasi mais esilaka nango un moment esala mpasi un moment esila nango yebi teke moto asalaka likambo nde ye azala nini esengo yo moto ozomona nde moto ozala na mpasi zala toujours makasi ti oyo osepase yango mpo ye azokonsome yango ye mwasi wana ya mesana na ye nango eza ndenge na ye ya oyokani mpasi te mpo soki likambo nini yango esali bongo mpo ya mibwaka tala sikoyo mpasi Bandeko, bonsoir. Tokomi na ta de la fin, totika ba distraction. Totika ba distraction, tokota na profondeur na ba vie de prière na bandako na biso. Na ba vie na biso na mabota na biso. Diable atelemi azolinga aboma bato. Diable azolinga envuta kota distraction. Mais bandeko totema na ba vie de prière poto benga na mungu na za musika na biso. Tala papa na biso oyo auti kokoya na 14e niveau te oui problème ni komeliété mais à se permettre à koya oyo alingi accepter alongola souffle de vie oyo nzamba pesa ki na se ya moi oyo bandeko mosusu bati kokufa na ba corona baluki souffle de vie bazuite ba être cher ebele bakufi bazaki na besoin un souffle de vie oyo papa wana kati po alingi susu vite na se ya moi oyo apréféré na ye amiboma alobi soki oza na problème tobelela le Dieu tout puissant oyo aza likolo le Père céleste nzambe na biso ya mao tobela ata tozala na baproblème ayaka toujours secours na baproblème na biso obeleli nzambe bapaster bazali soki omoni bapaster ke oza na confiance te okei oluki okei na hôpital to okei na police bakoyede oleki okata souffle de vie na se ya moi oyo pourquoi pour motema makasi yango ezalaki nini oyo okangi motema se permettre okweya na de 14e niveau tina si toye problème ekomi papa na biso te me bandeko totika distraction tokomi na table de la fin tokota na profondeur na vie de prière oza na problème na okota na chambre fukama bondela belela nzambe ya mawa akoassiste yo bapaster bazali bakoassiste yo bapolice ezali hôpital ezali ekoassiste yo oleko tika bandeko na pasi oleko tika libota na pasi opermettre omiboma nzambe azalaka jaloux na baêtre na ye biso oza baêtre cher ya nzambe nzambe ye moko alingaka alongola na se ya moi oyo soki ta na yo ekoki soki ta ekoki te yo moko milongoli ndeko c'est l'enfer tobelama na nzambe diable aza malin azolukaka kokotaka na bavie ya bato mpo abebisa tokota profondeur na vie de prière bato ebele bakufi bato ebele bakufi baluki basouffle de vie oyo papa na biso akati na temps oyo bato ebele baluki yango na bakorona bato baluki souffle de vie bazwi te yo nzambe apesi yo souffle de vie mais osepe na yo omilongwa na se ya moi na temps oyo aire na yo ekoki te olingi na yo olongwa problème nini ekomeli yo toyebi te mais le Dieu seul tout puissant moto ayebi problème nini ekomeli yo en tout cas paix à ton âme bandeko totika distraction tokota na vie de prière tokomi na temps de la fin tant oyo tozali eza mama moko ya mabe soki ozali libanda na Yesu mais soki oza kati na Yesu ozala toujours vainqueur nzambe akolongisa yo vraiment toyoka elongi na nzambe asala biso grâce alongola biso na badistraction oyo tokomi nango alongola biso na makanisi yango komi kotela bato bamiboma 2020 oyo tolingi susu
distraction te to comme la sagesse ya nzambe pe to comme la chair Saint-Esprit a sunga biso atambusa biso na lolenge na ye papa na biso atiki biso to pour me comme liété mais bande ko to comme la table de la fin tika distraction to tika distraction samba pambola bino merci. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Toye to solama moke to pesa bino moke conseil. Bande ko bolingo to zama makambo ko yeso na kati ya communauté, papa na biso mo ba ami bomi. À partir de 14e niveau, ami bois qui na fenêtre à Koufi. Tout pour nous biso des libala, ala pas mal libala na ndako na ye. Bien-aimés dans le Seigneur, to bossa na teke biso ba to so vivre. To ça ba mettre ya ba souffle na biso te. Ma comme ici ce que nous allons mettre à quand azali mettre à souffle na biso. Donc vie auto za na oza quoi cadeau za ma pesi na biso ba oyo. Parce que nous bazana ba hôpitaux ba coma bazana ba maladie incurable. Ba ici que ba ici de traiter comme si moi ko vivre tamoki. Azo regretter pour la nini ngai. Pour azota la bana azota la makamio pour la nini azo regretter. Mais ils ont la bonne santé, ils ont la paix sur souffle de vie qu'on vit, en fait, qu'on vivre. Pourquoi? Au comme on y va comme il bouma. Comme ça, les autres personnes sont attendues, quoi, je pour ça que son âme repose en paix. Puis aussi, il n'y a pas les relations entre les morts et les vivants. T'as ton objet à quoi que ce soit pour ça que. Mais biso to tika na sana tango to bénéficier na conseil oyo. Le bec conseil ko takata to bénéficier mutu mo kazana problème civil na ndako naye. Bande ko bolingo. Vie autozana ngwa makameza na bandako nyonso ba président ba queen ba mikondi ba pasteur ba ndimi mutu nyonso tozana ba problème na ndako naye. Parce que Jésus-Christ n'a pas promis que biso te que boza libre boza na promis non. C'est la raison pour laquelle yé moko na croix appelle ça biso exemple. Ma première le kaki te malé baba qui na croix a gagné père pourquoi m'a-t-il abandonné? Pas une souffrance et le kaki. Ma comme ici biso que ceux qui coûtent ngani zeta mobeso basanga ba bobi bazeta ko ka basala doni. Donc cela veut dire que ba problème ko zala kaka aussi le toto zavi ba ko ko zala kaka. Mais c'est jusqu'à conseil bande ko bolingo. To banga nzambe to banga leta to banga pe bana to zo bota. Yende ko komi bomba siko responsabilité bana no ko tika pa nani. Nzambe apesa que vu atino ko mokili o cheye wapi. Et puis nous aussi la kate nous avons solution. Bande ko bolingo makambo na sera moyo makambo za ya ndenge na ndenge yoto msoko mona ke makambo le ki niveau mais kena ko beta na voisin to na voisin makambo za kana ndako na ye oyo kana makambo voisin vivra na ndako yoto msoko ba ke mbadi yanga za bien bande ko obiso ba premier le ke biso ko total la croix total la nzambe total la Jésus Christ Nazareth o mi pese ki sacrifice na croix peut biso to za la to vie o ndima ka kufa peut biso to za vie bande ko Nzambe azanzamba kutikala nzambe ata baponi ozani grave ndenge nini yaza aza wana pour couper ça solution parce que c'est quelque chose que na kotika biloté et puis c'est vrai so tali nzambe o ko jouer jamais ata baponi ozani grave ndenge ni o comprendre toujours zo ka kimia ozuza na maîtrise parce que c'est o tchenza me liboso mini to ko tchala nzambe liboso na vie na biso. Parce que mon kilo bande ko to ko même on va m'appeler na biso to ko mo na mettre je te pour mon kilo za na max mais heureuse solution mais ko comme so ko tchenga me liboso makamo pe solution dit en tout cas vraiment makamo solution ko donc ça veut dire que c'est tout mimi ba maman tout ko za ramite ba mimi pour ba papa na biso ba maman o mo biso basiko eza fardeau za ma pesa biso parce que le but a sali moi si pour me bali peut ça ba aide na bango. Donc ça veut dire, on me aide. Aza na pona makambo nyonso. Ba papa le choisa ba mabele ba po baza batu. Mais to mo sana kate ba papa wana mi ba yanga biso wana. Kaka bangana ba ndoko na biso, kaka bangana ba yaya na biso, kaka bangana ba papa na biso, kaka bangana bana na biso. Donc so za ba nganda ku mama. Akima kamele kima kasi monika lokwa ndeko, monika lokwa papa na yo. Obili so tali bongo, o kita motema pour on Joaquimia. Otali kaka bana bite bana baza besoin papa na tanto ngala linge so bana baza besoin papa on joa kimia bandeko
mokili za makambo ebele mais totiaka mingi nzambe liboso so totia nzambe liboso tobanozwa toujours basolution baproblème biso banozwa toujours solution parce que nzambe aza na mpona kosoutenir biso et puis eloko nini ezwaka solution te tolukaka toujours toluka tokorésoudre makambo so bomoni ke vraiment bokomi na suka mana mokutu okabwana omonaka mosusu mpona mosusu omona kokololi bokomi na banifa kobomana non c'est pas bien tobanga nzambe tobanga leta tobanga mpe bana toboti so moto komi na lifa komiboma otie bana na yo wapi sikoyo okufi mpona akepe bana na yo omona te que c'est pas bien les parents vont beaucoup le chocolat comme les autres balles. Allez, jusqu'à à ton tour, au milieu de pourquoi bah on va pas comme mon kili. Non. Est-ce bien que les parents vont beaucoup le chocolat. Mais moi qui te dis, on va demander, bon bah on va passer au chocolat wapi. Eza malamu te nous mpe ba mama biso be ba mama hein to lokaka kimi na kasa bandako to lokaka vraiment kimi na kasa bandako ntongoza makamna travexa kata msoko beta lisolo te mais ça makamwa ndeki no ba mama to buka mabolo na si pour la nini pour la protection divine pour ba papa na biso pour na bana na biso pour na libota mobimba parce que bana soki le papa confirme bomé il y a que yo maman dans la mère de vie parce que bana ba ko na ko tumiso chaque fois et puis là ba ko kolela lela et ko na ko traumatiser yo donc tout battre la kimia semble vraiment le sang de Jésus protéger ba coupe ba mabala banda kutuza na kimia ya mokonzi Yesu remena kasi mitema na biso tout à l'heure ni batote mais tout à l'heure nzambe parce que yende moto a sa solution a kufa pour la biso na croix pour te biso to sa vie ça m'a ça bon moi tous en a kimia ba maman tous en a kimia ba papa tous en a kimia ba papa à votre tour tous en a kimia bi ko te bi traumatiser ba maman banda ku pour l'air makameko yinde ko mo ko bi boma non c'est pas gentil je vais ko makambo na po yo ko bi boma non c'est ça la bonté c'est bonté tout c'est respecter tout respecter bana tout na tout marché là comme un accord nzamba kotika biso to sana monsieur Longo vraiment et ça juste un petit conseil pour nous qui bénéficier na ngo na pourquoi lelo na lingi bino mingi na tiki bino merci shalom à tout le monde OK ciao papa ebele tona bango hôpital bana ba coma artificiel ba musoba na coma naturel bazo lukala bika bazo bikate nous en bonne santé nous doit caminer la fenêtre les ama pasi pour mona lola ko pour mi bomi yomoko mon pays apporte en Afrique balwa na biso RDC bazwa ususu babitu filme donc voilà parce que côté mo kilité babitu filme pour na yebagi tona professeur mo matadi migimbi ka kizinga balu na nzanza anofana kambanki akimetis nzinga balu aki professeur na tetemba amigimbi ka ki donc pour na tempérer ya moisi akendaki Brazzaville loka vita mazongi machine botina mutu so ko supporter choco na tabigimbi na tenda basoda nzanza bayi wana bakitie bembe fimbo azoka soki 20 matraque mutako kofa bete matraque batutu bazotala bon bakene bembe donc voilà balimbaka mokili te merci. Bonjour grand frère bon Marguerite ba expliquer tendenge nini l'équipe balwana amibwaka kofa mais moni papa minga na poto tozo sala ba AVC tozo mibwaka na ba circonstances aux amis basa tozo lokela bisango mais conseil kama ngena ko pesa tanke leki ce que nous na ndako zo simba société tamo ko tikela mwesi ndako na biloko nyonso azwa na ye omoni ndi toza awa mokili oyo nzambe asala yango maloba oyo kobimisa kolanda ye parce que tout ce que nous m'aura semé le moissonnera nyonso mabe tosalaka tofuta yango awa mwasi ntango aloni mabe mpa na yo yoke na yo regret na yo yebaka yango un jour ekozwaka ye mais komiboma eza na sens te parce que na bolingo ya le haut et le bas moi avec ma femme on a fait 34 ans de vie conjugale donc tolingana yaza na 16 ans nous en 19 ans si les loups tozali mais le batté que nous c'est la rose il y a le haut et le bas mais on arrive quand même à arranger en kobongisa parce que makambo mosi balbini baleka fo bongisa soki ngi matata ndo babenga mtalibanda mais soki za matata te je préfère que kobongisa yo na mama bino mibale pour chema mnamesa bobongisi parce que bale bene na yebi moko
bayaka nepa na biso na hôpital asa kofaki déjà congolais na biso kofela na église akoti toilette bakofi tango bakesala autopsie bane balekatana na 2 mois avant mpona mwasi na ye. Alo bala na nzambe na pesi bino mbote mingi en tout cas pasi na motema na likambo uti kokwela biso ya papa na biso tomoni amibwaki toyoki ba version ebele mais pona ngai na koloba boye bandeko na monde lelo ba réseaux sociaux ekomeli biso tozokende ba église ba pasteur bazoteya na ba église basala nzambe bazoteya na ba réseaux sociaux ba mama pe balali te na ba papa kopesa ba conseil ne tozomona ba télévision neti ba la personnalité TV bazopesa biso ba conseil tango nyonso na ba réseaux sociaux pona makambo etali ba couple vraiment eza rare na monde siko ndenge ezotambola tomona mutu akende po amibwaka soit pona mobali ou bien pona mwasi eza pasi na oyo kweli tata na biso totala nani na angle wana te oyo eza nani oyo ya mwasi oyo ni toluka esprit nini oyo anime ye po amibwaka to vivre na facteur temps na tango liboso ya kala wana nde ezalaki komona o ba déception mutu amibwaki mais nzambe asali biso grâce ba réseaux sociaux ekomi ba pasteur pe ba vandi te ba mama na biso pe ba telemi neti ba la personnalité TV ba telemi tango neso na ba conseil ba tata pe ba telemi tango neso na ba conseil likambo ko leka boeleki na réseaux sociaux ba kopesa ba conseil ba kobelela mais pona koloba ke neti papa ezala likambo ya mobali mwasi nga pe na ziongo mingi te bana nzambe totala nani tokangama na mabondeli totala nani esprit nini oyo anime ye po papa na biso akoma toala biso na bapasi na biso nyonso tomesana nango eza ba vie oyo tovivaka nango bainfidélité bato bazalaka nango na bandako oyo misusu bavivaka makambo ebele mais mpona komibwaka na monde lelo en tout cas penza eza rare ezalaka lisu te parce que réseaux sociaux eza ya kotonda batelevizio etondi na kobelela na kopesa baconseil bacongolais tovandi te vraiment totelema mpona kopesa na baconseil bapaster mpe balala te na baconseil baeglise mpe ese multiplie la communauté na biso mpona kopesa baconseil mais mpona koloba bandeko nazobandela ke ezala likambo ya déception ya infidélité papa kende komibwaka boni bazolalisa mabumu na se mpo bazwa mibali boni bazolalisa mabumu na se oyo bazotelema na bapriere bajeune batata mpo azwa mwasi mpona nga namoni mingi totala nani molimo nini oyo anime esprit nini oyo anime tata na biso mpo amibwaka avi na ye kende kaka bongo bakongole nde balingaka na bango vie na monde tokomi nango alelo antuka na ndimi te eza pasi mingi ezali pasi mpo tata mibwaka mpo na infidélité totala bala nzambe tokangama na nzambe esprit nini oyo anime tata na biso ndenge wana bakongole basi bafungwama miso na niveau nyonso makambo ya infidélité oyo batala boye mwasi asali boye mosali mobali asali boye te ezali pasi mingi na communauté na biso na baconseil tozwaka réseaux sociaux l'air nyonso kongola fungola misu donc toyeba esprit nini anime tata la biso na yango na koloba boye vraiment tokangama nde na bapriere tokangama na nzambe mpona kobengana bamilimo wana ya koanvute mutu alongwa kaka boya kaka vi na ye kaka boye yango nga nalingai kaka naloba mwa moke nabakisa napesa conseil tokangama na priere infidélité kutu te po en tout cas bato bafungola miso bakongolais na bamama ezala batata bafungola miso toyeba nano esprit nini oyo anime tata na biso ni yango nga nalingai naloba totala mingi na angle wana nini anime ye ok en tout cas merci mingi vraiment oyo ngai eyalaki yango wana ouais.
normalité.